les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bienvenue sur la Rocho. L'on est à la cuisine, tu peux Sanabino Thompson, Batumba les belles dames. Nabi qui batebe basalaka Thompson Batumba, ils ont vraiment kitoko comme on a menu on a la salaka différentes recettes. Comment la tumbaka Thompson nanga nandaku. Nabi ko tumbaka yo kitoko makasi mais meka oyanga okozala pe décider. Donc Thompson recollé on a légumes, na foufou, na potatoes. Donc le connaît solingi na lo so na makembe ça na problème té. Mais nga lo like kana recette open ko la sa no comment nga na salaka Thompson nanga batumba nanda ku simple mais vraiment kitoko makasi oko aimer. Ce ko za mutasika ko bosa na te ko zala abonné na la Rocho et ko sala nga bien mingi ce ko moni ko bakisi implice na la Rocho ko bosa na te ko aimer vidéo ko partager vidéo et ko sala nga bien mingi nzambe abumba biso na ko sabino. Let's go. Voilà les belles dames. Pio dinanga ezaka ka de Thompson yango boyebi to benga yango pio dinalingala donc de Thompson nanga na sokolo yango bien na nettoyer Thompson et to nettoyer Thompson longo li salité na bien na boire yango vinaigre et na rincer Thompson nanga et comme comme bomoni donc vraiment propre na tie banzela il faut toujours côté banzela parce que ça Thompson il y a ko tumba donc pour le robanda Thompson na biso biloko on lancer la Thompson nanga ngoyo na linga ka mingi so na so ça la poisson na ça la poisson ba saisonnement on est matungulu ça la fraîche aïe la fraîche na linga na mona ekoti sango goût kitoko donc wana na na monette na nga pona ko mixer biloko na ngai donc na ko présenter bino awa nazali na céleri na nga fraîche anteki na congélateur yango bomoni comme forme oyo donc na céleri et na na tangawis na nga jana nettoyer yango bien na longoli ba poso tangawis et awa na na aïe donc aïe na nga fraîche déjà na longoli pe ba poso et awa na na ndembi donc biloko oyo 4 oyo tout ce que ko mélanger ensemble to que ko boka ngo na mbisi na biso ndembi na saleli kaka 3 nzete ya ndembi yango nde na saleli na poisson nanga na tie ndembi et wana na tie ndembi nanga na kati nazo qu'est-ce qu'on mélanger biloko nanga et na kozongela bino. OK les belles dames, après qu'on mélanger ba épices nanga dans la kisaki bino et comme biso boye na mixant vraiment bien donc c'est mélangé très bien to ko bois quand on a Thompson na biso. OK les belles dames et loko on a quoi kocha moutade nanga oyo esalaka vraiment bien na poisson lembisaka poisson et comme ça ka poisson vraiment pété donc na kocha moutade nanga na kata poisson donc moutade nyonso o salelaka eza na problème te yango ndo koki ko salela nga na so salela moutade nanga o na somba ngo na Paris c'est ça na moutade nanga comme ça nde bomoni bo yango nde na ko salela. Après nakoya kocha o ezali white pepper donc white pepper ça la vraiment bien nice na poisson na biso et on nakoya ko salela aussi white pepper to kocha ndambo pour poisson o ya kotumba et bonga ka poisson moi minene pour ça la vraiment bien que ce que ça poisson ya mukie et nakoya kocha moi o ezali chili ka mukie pour na linga moi chili on to mutumba maka et ça la vraiment bien o soit ka makasité c'est ça que nous utilisons ngo donc on moi chili nanga vraiment mukie ka comme ça pour et ça la ka moi kitoko na kati et eloko o kwa kolanda nakoya kocha muscade nanga nazo cha o ezali ya poussière to bois qu'il y a un muscade et na ko mélanger avant que na bakisa et le comme chouchou to mélanger poisson na biso. Voilà les belles dames on a la mélanger biloko on a la kisibino o toche et eloko o ko akolanda na ko akocha o ezali aja boyebi ce qu'on a aja te les belles dames kocha na ote ou kocha na o ata bouillon oza nango eza na problème te mais nga na préfération ki nazo tumba na tia aja pour akomisa ke couleur moko vraiment kitoko j'aime bien couleur akomaka na kocha aja na nga na ko finir yango donc tozo finir pour apanza na bien. Natie mbuma na nga nyonso te parce que aja azaka munene natiki oboye natie nyonso te pour nazo mélanger d'abord pour azala pe déjà na mwa mungwa donc natie aja boye tozali o ezali na
fish seasoning, donc fish nabiso, donc assaisonnement à poisson. Et on est au salé là, c'est comme ça. Donc on a boire qu'il a un moukier pour yango pe ezana mungwa, c'est bon. Donc na chewana boy koki, ezaka vraiment bien. Donc comme on a fish seasoning, ezaka vraiment bien. Après eloko oyo ko kolanda les belles dames na ko fina jus na ya citron. So ko ngo sala ya mai ezana problème te menga ko na sala la ki oyo na kata na frigo avant que beba na lukana sala lango donc na sala jus na ya citron. Donc toujours boire comme citron parce que bobi kimbisa ko tumba jamais ko kozanga citron. Après wana les belles dames to ko kocha mafuta est vraiment important tant on tumba mbisi na yo kocha mafuta po ekangama na biloko no tumbela te pour ce longwa te za te ke panzani et bukani, il faut vraiment kocha mafuta, est vraiment important. Voilà. Peut-être que ma futa pété que eleka non et le costo to sala awa et ça ko mélanger toujours mélanger en d'abord ko mélanger en vraiment bien avant que to bakisa mungwa. Donc faut vraiment mélanger na ko sala maboko déjà maboko na ngeza ya ko sokola donc c'est vraiment important les bêtes dans on ça on épices na yo na kati ya poisson. Il faut vraiment que soit épices on kota na ba nzela so nous te ba nzela ekotika la malili koti sa na kati ya nzela surtout ce genre poisson munene lokola nga bo kota épices na kati ya nzela eza vraiment bien kotika ka te ke za likolo na ko bakisa siko o ezali bouillon na ngai ya soso yango ne na ko ya ko bakisa oui ko sela no pe ya poisson mais nga ko sela déjà seasoning ya poisson na préféré na sela na nga o ya soso. Donc là c'est bouillon na ya soso pombi c'est bon ke kota mungwa so ezangi mungwa sala ka vraiment kitoko te et na ko bakisa mungwa normal mukie. Voilà mukie les belles dames ko lekisa mungwa te yo moko meka yango na ezaka vraiment important ozo meka na munoko et to ko mélanger aussi mélanger en bien. Ok les belles dames, comme nous que poisson na boye mungwa ekoki na sepeli, c'est vraiment facile na ko sala na ko assaisonner poisson na tout ça c'est vraiment facile de sali bloc belé comme bomoni tout ça na matungulu na biso matungulu na to kotia na poisson te matungulu na to sala mo sauce moko pembeni pour na ko boire que la mo likolo ya poisson mo litungulu munene et ko zala bien mais tout ça na posa na ngo sikote siko eloko o to ko sala to kotika poisson na biso boye tout ça 14h na kotika poisson na tati 15h30 nde na ye kotumba poisson na ngana bino ensemble. Botala vraiment soupe ya poisson na biso ndenge ezali. Bozomona déjà que poisson oyo aza déjà kitoko, komona kaka ndenge azali. Komona kaka couleur ndenge avandi, bomona que poisson oyo déjà akozala yami. OK les belles dames, donc totika pisi na biso boité sunte solo ko bima na cuisine, donc comme aka solo mbisi na cuisine. Donc l'autre sala, il faut toujours ko kangango chasser no oyo pona solo ezalaka esika moko. Ngato na tika mbona mona solo panzana na cuisine hein. Donc na lukana na tiango mo chasser likolo pona solo panzana na cuisine to mona kinga tina salon. Donc c'est comme ça que nous tika mo. Voilà les belles dames, on a tout qui mbisi na biso bo na kotana bino à tout à l'heure. Wana toye pona ko tumba sikoyo Thomson na biso. Thomson na biso evandaki et côté vraiment épice vraiment bien et côté épice bien de bozomona nga kabana tumba na ko na mélange ngo tellement que ça munene ezoko ko se mélanger bien na loto na ko mélanger ngo encore loko evandaki position moko na ko mélanger ngo et na tiango na moto. Donc on a la tie eloko na la tumbela ka ja bomona ngo les belles dames na ko tia ontalaka na ngai pour déposer siko poisson pour déposer poisson na biso tozu poisson na biso to enango to déposer c'est bon. On a tout poisson na biso et puis to kangi. Donc on a poisson na moto ya se na tiango na moto oyo ko aider biso e kozala moto moko ya se moto a likolo te sonite poisson na kati ko bela te. Donc zala sert que poisson na yo o tiango na moto moko ya katikati donc ebelaka malembe. OK
poisson na biso c'est comme ça. Et to tiango moto na katikati li bozomona moto nangeza na katikati wana c'est comme ça. Ko bando bela nango malembe attendez que to sala pe makemba na biso ya kokalinga. Voilà. Il faut yo kanchunga les belles dames, il faut yo kanchunga ndelikam. Il faut toujours que chaka huile likolo ya poisson. Donc naza na eloko langa ona tilaka huile, naza na huile nanga sema awa et nazo sopa bolikolo ya poisson nangai po aider nga ke poisson nanga ekangama te. Pour nazo ki pa ki petanga la rose comment obimisaka poisson no mobimba parce que il faut toujours que chango huile boye pour na huile na yo mabende wana ekangama na poisson na yo te. Ok les belles dames, on a toujours une fois la mbisi na biso. Donc mbisi na biso ezobela vraiment malamu comme bozomona, ezobela vraiment yummy. Et awa boye na kati litungulu nanga ona la kisa kibino na kati yango déjà litungulu nanga ngo pe na koluka na sala salade po tokolia biloko na biso ya lelo na salade. Donc voilà, litungulu nanga ona kati c'est comme ça na la siko. Ce qui mbisi nanga ebeli et na sali sauce nanga na bino ensemble. Donc toko fungola mbisi na biso moni ki lokota bane ko cha huile et kozala facile pona efungwa manango. Donc tozo longola ngo comme ça pona epanzana te. Otombola ngomba mo na makasi te poso otombola ngomba mo na makasi mbisi na yo ekopanzana. Donc ozo sala bisika o moni ki ekangami o moni c'est facile et au tourner aussi mbisi koto sima. On sali encore nde to sali kota liboso. Donc a téléphone on sala sauce auto cha likolo ya mbisi na biso pour mbisi na biso za na moins engenga quoi. Donc to cha mafuta. C'est bon. Mbisi na biso yango comme ça to cha na sani mbisi na biso ozomona ke bimi mobimba, c'est vraiment pas prêt. To cha mbisi na biso comme ça. Mona mafuta nanga échauffé, nazali na matungulu nanga ona kataki et na tina mbuma nanga ya pilipili. Na kotika matungulu nanga elemba mwandambo. Donc voilà, les belles dames, on a matungulu nanga comme moni elembi. Donc elembi mwandambo. Siko na kwa kocha na kocha sauce nanga nyoso oyo na kati ya nzungu nanga. Bia kikalungu, donc na chona kikalungu nanga. Po eko edenga parce que sauce oyo eza na ba goût nyoso oto chaki na poisson na biso. Na kwa kobakisa mwa jus nanga ya citron na balusi parce que nga linga vraiment citron et yokana na mbisi même na matungulu si on lia linga ton citron et yokana kesa na ngo vraiment nice. Donc voilà. Donc matungulu na biso boye ebeli tokotia ngo pembeni pona sisa kokalinga plantain nanga. Donc matungulu nanga boye comme bozomona boye c'est bon. Voilà les belles dames, wana na silisi recette na biso ya poisson et bimi biso comme ça comme bozomona poisson na biso vraiment meka na ndako okotika commentaire na se ya vidéo. Donc bozomona même des matungulu na biso bimi doré et ça yango vraiment bien bon ma pilipili na biso yango na likolo. Donc c'est vraiment nice na robake meka na ndako okozala desité. Donc merci beaucoup na bino vous avez pour la recette na biso ya poisson ya kotumba. J'espère que vous avez un plus na recette oyo ce comme on que baki c'est un plus na recette na biso oyo ko bosana te kozala abonné ko aimer vidéo et ko salanga bien makasi partager vidéo et ko salanga bien mingi. Mwana tukutani mukolo mususu tina te e kominatina. Bye.